Bika twakubike no moko twavana sedito kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sereto tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombelwa bakafulu watusikidikisa tusama ensambo zange mfumo wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi yongitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munayitu tukwa ya kwa yile mvu se ye mwani tata mwanda wavelela amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo lelo ezali na mukolo na yenga oyo tata nzambe asengi na biso oyo tozali kolanda ye pe nkolo Yesu pe tata mulimo santo ete topesa na yango kolo mobimba epai na ye koloba ete journée mobimba topesaka yango na mabondeli pe koyembela bango yango kaka sengaki biso to basengi biso na mukolo na yenga yango pe lelo oyo tososili likambo wana na mokili mobimba
batu na batu oyo baza na nkombo ya Yesu dokolo Yesu tozali kosanzola yango na banzembo pe kobenga bango na kati na mabonde likosenga bango elobi ete biso pe awa na Yerusalemi yango ematisi biso na ngomba oyo tolandi mate na biso banda na banzembo o bayembili biso na mabondeli pe litei oyo ebongisami na papa pasteur tenga otikote ya biso wana nde ezali kokebisa biso na nzela ya Tata Nzambe po ete tokoka kolonga na mokolo na lelo awa na kati na biso na Yerusalemi maloba ya bapapa papa Kisolokele papa de alunga na pe papa de angenda kuntima na mikolo ekoya biso tokozala te kasi maye oyo tozali koyebisa bino bana bino botu bondimili Tata Simon Kimbangu o tozoyebisa bino yango nde bokosimba makasi pe na papa mfumu alongo bango nyonso misato ya bule baza koloba ntango nyonso ete lingomba ya Tata Simon Kimbangu ekoki kokufa te pe matei pe ekoki kosila te na lingomba Tata Molimo Santo yango bakebisaki biso ete bokanga makaka na kati na bolingo mibeko pe misala pe na mikolo koya bokomona ete batu tango bakososola likambo oyo bakoluka bakoma awa na nkamba Yerusalemi ya sika yango papa de alungana abandaki koloba ntango nyonso bino bana ndenge bozali ya kopansana na mokili mobimba bozali koteya likambo Tata Molimo Santo kasi boyebaka ete ntango bozali koteya likambo Tata Molimo Santo ata osali te ozokoloba na yo te me yo obengami kimbangiste suka bakoya koyeba ke ozali kimbangiste na nini na comportement na elatile na nini wana batu bakososola ete o aza kimbangiste pe na ntango wana batu wana bakosenga yo opesa bango bokoko Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu ye azali nani? Wana nini makamsi ya boye. Okoteya ye. Tangu akososola. Suka akosenga yo. Na tondi na likambo Tata Molimo Santo. Na tondi na likambo Tata Simon Kimbangu. Kasi lukilanga inzela na koma na nkamba okomona bofandi na ye mbula na mbula kasi suka akosenga yo mema ngai na nkamba okoyebisa ye ke siko naza na mwaye te bamba batike pasi ezala musika okomona kutu eke tike wana eza kosenga yo mutuya moko makasi kasi ye na tango wana posa ke akoma kaka na nkamba osi otondisi ye na liloba ya nkamba si otondisi ye na mabondeli okomona pe amoni ba reaction
na libondeli opesi ma ya nkamba abiki na likambo nyonso aza nango suka kosenga yo mema ngai na nkamba okoloba ete naza na mbongo te ye akoprendre yo en charge na makambo nyonso ezala ya ndako na yo transport na yo nzela ndenge okosala ye abimisi mosolo po posa na ye oteyi ye amoni mpe na libondeli opesi ye na mai ya nkambo opesi ye abiki kasi akosenga yo omema ye na nkamba nesika wana ozala ya kobongama soki ozali ya kobongama te ntango okoluka banzela ba explication mingi po ete boya na ye te po ye mpe aya te suka akoya kocomprendre ete oyo azali kokosa ngai malgré azwi libikisi na makambo oyo azalaki nango posa obikisi ye kasi awa oboyi komema ye na nkamba akoya kososola ete oyo malgré nabiki kasi ameminga nzela ya mabe. Donc oyo tozali kobenga ete bakimbangiste oyo tolati baetikete ya kimbangiste kasi nguya ozwi yango ya kobikisa ye kasi awa oyebi Yerusalemi te oyo obikisi akomona ete oyo azali penza kimbangiste te mwana tata Simon Kimbangu te bamususu akoloba opesi nga elembo moko ya mabe malgré obikisi ye mpona nini ozangisi koya kokomisa ye na nkamba yango bana tata Simon Kimbangu te ososola na esika wana papa diangenda ye alobi ete na mikolo ekoya bino bato bofandi na Yerusalemi ezala oyo bino bozali bakolomboka ezala biso bapelerin bato nyonso wana ntango bakososola boyei na bango na kati na Yerusalemi bokozanga kutu ngonga oyo ezali ete bomela mwa verre ya mai do ngonga ya kolia bokoluka ngo ya koluka pamba te na ntango wana mokili esi esosoli ete maso eza na kati na Yerusalemi na ntango wana fo bozala organize na makambo nyonso pamba te batata esi bayebisaki biso makambo nyonso wana kozala organize koloba ete tokokisa makambo nyonso oyo ya Yerusalemi soki mopaya aye posa na ye ya liboso azwa lobiko boyeba ngonga nini bokoyamba ye po ete azwa lobiko oyo aye koluka awa pe mingi bakoluka ete nalekisa ata mikolo mibale misato ya Yerusalemi nazwa mopepe elakisi ete bokolukila ye esika ya kolala pe mwa eloko ya kolia azala na nzala te maloba nyonso wana enda batata batikaki koloba ete bandako ezala ya koyamba bapaya eloko ya kolia ekoki kozanga te botongi Yerusalemi pe kolona pe kobokola makambo nyonso wana yango batata batikeli biso koloba ete ngonga yango oyo makambo nyonso ezali kokokana tata Molimo Santo posa na ye ezalaki lelo akota na kati ya ndako ya Nzambe
kasi biso moko tomoni na miso bapaya oyo bayeli biso na mokolo na lelo maloba oyo bapesi biso bandimi na kati na ndako ya Nzambe koloba ete balandaka biso na mokili mobimba. Tolandi papa ministre maloba na ye oyo makambo batikili bino na batata na bino misato ya solo soki mokili mobimba pe mboka na biso soki elandi yango kinia nde ekozala na kati na mokili mobimba pe na mboka na biso. Makambo misato nini? Bolingo, mibeko pe misala yango baye kokuta na biso awa yango bakumisi yango koloba ete biso pe fo tokumisa yango ndenge batata batikilaki biso na kati na bolingo, mibeko pe misala. Pe papa mfumu alongo papa dange na kunti malobi ete na tiki bino na kati na cercle ata mwana moko te akoki kobima bino nyonso ata nzala yango ndenge nini ata pasi yango ndenge nini bofanda kaka na kati na cercle malako nyonso wana yango il faut tolanda yango pe lelo oyo na nzoto ya papa Simo Kimbangu Kyangani tata Molimo Santo yango azali kosalela biso répétition aza kosalela biso répétition na makambo nyonso wana yango alobi eke tozala bana ya botosi maloba apesi biso nde yango wana na mokolo na lelo papa Simo Kimbangu Kyangani oyo azali ya kokangama kina ngunga oyo na bapaya oyo bazali na ye kuna pe liloba oyo papa Simo Kimbangu Kyangani atindi ngai na komisa yambo tolemba te na botongi Yerusalemi pe kolona pe kobokola pe korespecte bikateli nyonso oyo bazali kopesa biso ezala na ba mouvement ezala na ba association lingomba mobimba bikateli oyo ya azali kosenga biso malamu totosa koloba ete likambo ekomi pene ndenge ekomi pene makambo mingi oza kosengela biso na bikateli wana kosomba biloko oyo ekokani na misala nyonso wana biso moko tolandi ndenge mopaya munene papa ministre industrie aye kokutela biso ke tozali organisation wana ndenge tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu Kyangani aza kotinda biso yango ndeka to continue yango totika koyima likambo na ye aye kobakisa na tina ya bikateli wana ye moko atindi ngai tena komsa message oyo na bandeko na biso ya chorale dirigeante ete na tina kaka na Yerusalemi na mwana nyonso ya dirigeant ya mokili mobimba wana botongi asengi na mwana nyonso ya chorale dirigeant ya mokili mobimba $20 barisi ekopesama awa na nkamba na demande spéciale oyo papa asengi na bana chorale dirigeant ya mokili mobimba koloba ete na ba paroisse nyonso ezala awa na Afrique to na mboka bapaya na tango boyebi ete bana dirigeant bazali
na paroisse wana bosali liste na bango oyo apesi $20 ekoma na Yerusalemi pe bazwi baresi na bango na demande spéciale wana etali organisation oyo ya ntinsani ya bino te pe ya misala pe ya $10 ya le 3 octobre demande spéciale wana etali na organisation ya le 3 octobre te makambo ya le 3 octobre ndenge tokosalelaka ntango nyonso na biso bana choral dirigeant to continue kosalela na biso pe na date wana le 3 octobre toye na bakado na biso na ba $10 na biso na ntinsani na biso tokimbielekela wana etali na demande spéciale wana te pe na demande spéciale wana papa akati mikolo suka na yango ezala na le 15 août koloba ete na milulu ya papa Mfuma Mbanza ya le 16 août bongo nyonso wana ekoma na nkamba wana demande spéciale na tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kiangani na bana na ye ya choral dirigeante na mokili mobimba wana nde message euti pai na ye yango pe na ye kokomisa pe papa asengi na lingomba ya mokili mobimba ndenge asengaki titsani ya batata na bamama na mokolo na lelo ndenge asengelaki yango malamu to respecte kaka ville de Kinshasa bango lokola baza na programme ya demande ya l'État bango bakosala yango na mokolo mosusu na ndenge organisation ekosala makuna na ville de Kinshasa na biso batotikali na mokili mobimba ndenge asengelaki yango ete ntinsani ya batata na bamama esalama lelo pe barabord ekoma lobi nyonso wana ezali mpona botongi lingomba tata molimo santo pe botongi Yerusalemi tozala bana na botosi toyokela mungongo ya papa Simon Kimbangu kiangani ndenge azali kote ya biso nyonso na kati na bolingo mibeko pe misala okomba tata mwana pe tata molimo santo amen. Wika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedito muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ya solo batata pe ba maman bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangiste to kolikete bozai konongo omiso mabino lolenge bandimi babandi bongo ko bimo libanda ya koyeba bongo nako tala mayemoso makoyeba bongo nako bina solo batata pe ba maman boyebete ndenge bandimi bazai ko bima nde tokozela sima bobimi
boa tata mopesi malako papa Andrombenza Kiangani, mopesi malako ya tata molimo mosontu papa Simon Kimbangu Kiangani. Solo batata pe ba maman sasa ipi tozaize kozela bongo bobimi boa tata biso kasi boy bete na zenge maite ya mbaloyo solo babale babakamaki baeko bakama na esika tozeko sa musala ezali bongo maman Maria de Oliveira Domingos Sambo yende tozai na ye saipi elongo na papa Ndala bienvenue tabukila banso babale bazaki kuna po ya kolengele bongo bokei boa tata ministre ya industrie pe développement ya ba petites et moyennes entreprises saipi baye bongo ko bakempai na biso toko sa boni boni moko na moko boko ka bongo lingala pa ya papa Nzu Simbalanda George boko landisa makoyoka ki mputulukezo e pa ya mama Maria de Oliveira pe boko yoka Falancé et pas ya papa Ndala bienvenue pe Kikongo ya Munukutuba et pas ya maman Izakarine Nzotondo moko na moko akoye babongo na kukamata maloba saipi tokoye babongo na kopesa malobe pa ya mama Maria de Oliveira aye babongo na kolekisila bino manso mazai koleka bongo onkamba yelu seleme sika mama de Oliveira malobe pa inayo. Muito obrigada, papá. Saudações cordiais a todos, caros telespectadores que nos seguem a partir da Rádio Televisão Kimbanguista. Só para fazer um relato do dia de hoje, o nosso pregador do dia foi o reverendo Justino Catais, que leu nos seguintes livros: Salmo 100, 1 a 3, Êxodo 20.